Boboto Bondeko Nabino Balandi émission Le Congo est pour le vrai Congolais. Mission to betaka mingi mingi lisolo kati ya mboka Congo potala kaka Congo tozala mboka mosusu te lokola RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Voilà pourquoi John Kabamba, le vrai Congolais, n'a pour tout développer. Bah actualité yakati ya mboka na biso Congo yiki zama kasiba na Congo après avoir été critiqué par l'ensemble mon Congo Félix Antoine Tshisekedi. Encore une fois, il a été accepté par l'ensemble au bas du acte. Il y a comme président de la République. Yiki Kezama Kasiba na Congo. Tukobeta lisusu lisolo kati ya mboka o etali 100 jours ya mokonzi mboka na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi oyo asili koloba pe ko assurer bana Congo que à mettre en pratique maye oyo ye aloba ki ndeto ko développer na ba invité et puis to beta mosusu ezali mwana Congo na kombo ya Néhémie oyo a proposé comme président de comme premier ministre Joseph Kabila Kabange lisolo kati ya mboka Congo ba beta rango toujours na ba congolais. Voilà pourquoi tozana mwana Congo moko na kati ya plateau maître Chilumbaji Jean-Claude Oazali, député provincial à titre mais là même temps professeur à l'INIKIN, donc tokomeka ko développer na ibaza rapporteur IACEP. Voilà tout ça d'ailleurs mbote mwana Congo mbote tout ça malamu. Voilà oza malamu na iki kizama kasi to qui ensemble bazui acte il y a kondima mwana Congo Félix Tshisekedi comme président de la République. Botambusi Kanyaka tozani mwana Congo. Bon, les appels initiative à Kitoko, mais koloba ke Botambusi Kanyaka ezama passe. Parce que batubane ko boya bino subitement bazui acte, c'est-à-dire mwana Congo. Voilà. Boya biso tango groupe ya batu misato soki mine ba ke ko vanda ndako na bango. Bito boy biso tozela ke bandi ma biso te biso to zubo konza mbeko to kendaki cour constitutionnel le kanaki na public soki groupe moko ba individu le bike boy te to mona pekte ke ba bimisa soki 20 personnes na balabala balo bake soki population le biboy. Alors, que balo bake bandimi, biso to tambusa kanyaka po bango nde bako pesa bokonzi yango légitimité na auto légalité to ndeni. Ezaka ka initiative va bien, omoni moto azaka moto moko tango zo kende na makamoko zo kanateza na sens te. Jour mosusu ko zonga kaka na raison, oyo komona ke makambo za bongo te. Omoni Kobima, président Azobima, ba réaction à peuple Nabiso, les autres qui sont que légitimité zappé makasi. Donc reconnaissance ensemble, les a nouveauté pour Nabiso, pour les a tout bana vous allez péter, les a kaka ke bango ba monique, ba suki na logique na bango, ba simba le boko yo mokonzi mboka pesi baya totamu mboka, c'est tout. Tout que zappé victoire pour la bino parce que bah yiki zappé victoire zappé victoire te bilo connaît ensemble, ce sont des épiphénomènes za biso to ebi ke za mu pepe yaka et les kaka bon ça peut se créer 1000 mosusu kobima boy tout ça mais ça pourrait là déstabiliser ndeni il faut pas battre ba bossa na la masse population otika makambwana il faut ba ebisa yo biso toza une expérience à biloko wana makambwana biso toza l'unique partie na Congo tilelo oyo ezali capable ya koyebisa population que bobima population ebimi po toza na message to format bato bayebi eloko nini tolingi ezate que groupe moko ba individu avec des objectifs ensemble. Bon c'est une idée mais eza ba épiphénomène na biwana eza bilo moko yaka et les kaka
na ebi ke ndenge mbininga mingi koti kuna moko lobby peut-être lobby to kozwa union lobby kuna to kozwa association peut-être mandenge belé mais eza idée bien komona ke bato bazaki na bobungi ba moko ba komo mona ke l'IDPS eza parti ya malobate président Tshisekedi azwi bokonzi ya malobate tango alobi ke na kosala boye ndenge lobamba na statut fondateur ya IDPS ya ba père fondateur basala union démocratie progrès social union yango wana omoni moto azobenga bato nyonso baya azobanga te ke moto moko boye soki aye na mboka kotianga soki kaka te boya bosala mosala totonga mboka biso nyonso nde union oyo bapère fondateur balobelaki démocratie lelo eza lisusu makambo ya koexplike te yo moko ozomona yango mpo koleka na yo nayokaka ta émission na yo moto nyonso ayaka awa alobi na ye ndenge alingi oyo akokoma na ye so alamongi na tongo tina ya tongo na finga nanu président Félix aleki mpe afingi oyo akoleka na télévision aleki oyo mpe akoki obeta concert na ye soki abeti abini asilisi etali biso te eza kaka ke moto alobe ndenge alingi mibeko nde ezala likolo ya moto nyonso c'est ça la démocratie oyo bapère fondateur batikelaki biso awa balobi progrès social omoni yo moko tokolobela yango awa nayebi ke okomomona kaka ke eza bapromese ezosalema. Voilà, merci beaucoup Ndekonanga parce que Batebele peut échouer na ba promesse. Je pense que non IDPS ils ont martelé sur état de droit au Bokolobele la Boutumoi. Mais ngala komono ndei ki ezala état de droit yango direzaka uniquement pona ba mama matembele ba mama ya batekaka malala parce que tout le monde moi na Congo na Congo mozitu koloba que notre créer instabilité pona ba investisseur ba yate mais tout le monde a kota molana Martin Fayulu azape libre ce que place soit état de droit ezali wana c'est état de droit balobi yango wana biso toyebi ke ezali na ndelo oyo ebengami ligne rouge elingi koloba te ke état de droit ou bien démocratie oyo IDPS prône eza anarchie oyo babengaka laisser faire te mokolo ndeko mozitu na moninga na ye honorable Fayulu bakoleka ndelo wana yake bakomi kobuka mibeko namonike bato bazobengisa bato na bango namoni kaka ke bazobengisa bato na bango basololi nalobi moto moko te koloba soki déjà arrêt à cour constitutionnel et salami mais tout le monde avocat na pembeni avocat la pembeni donc parfois c'est comme si la lobela ki makambo population na simana IDPS ko appliquer IDPS akobanga te tokobanga te po toyebi ke population oyo ezali sima na biso bato nyonso ba maître chanteur baza koyawa tozela soki basali pe 2 ans 3 ans na opposition bameka nanu kosala mosala wana tomona fidélité na bango envers peuple lokola oyo ya IDPS biso tozali na kobanga te toza l'unique parti qui existe réellement dans ce pays. Il y a des choses qu'on doit se dire avec honnêteté. Sikao tokobanga po moto abengisi groupe bato alobi tout ça na lobi kaka ndelo ezali mibeko ezali pourtant bazolo ba état de droit yebaka yango la justice ne sera plus instrumentalisée mokolo sikoyo parquet na biso akomona ke oya lelo e buki mibeko eleki na sepelaki ndenge police ya ville ya Kinshasa général Kasongo da PC Longonya tamaka mosusu tozalaka pe tozo yokana te na langage mais tango meeting ya lamuka ya njili e salemi na bon na ebite ezaka susu ya nani koma lamuka to nini na tango salemi na moni ke police nde a subir bande kwana ko beta bato ko buka ba caméra ba journaliste ko s'attaquer na la police a subir mais loko na sepenga c'est du professionnalisme on a mona quand même na chef ya bakonzi la police tant basali communiquer na bango
barapele ke na meeting wana Mobeku boye babuki Mobeku boye babuki Mobeku boye babuki mbala sima police akosala musana yango donc elingi koloba te ke tofongoli bavertir nde police esalaka mpe mosala kitoko ne wana donc elingi koloba te ke kermesse moko efongwani eza bongo te de la même façon que mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alobi moto aloba démocratie salem de la même façon alobi ke Mobeku il faut protéger bato nyonso ko protéger bato nyonso elingi koloba nini soki ozobuka Mibeko ozosala batapage diurne nocturne so ozosala s'attaquer na bien privé à bato soki ozoperturber inutilement la circulation na ville mokolo parquet na biso omona ke oleki sikoyo frontière wana bakotika yo te bakokanga yo bakosambwisa yo bakotia yo place na biso toza na kobanga moko te mpo oyebi ke bokonzi oyo biso tozwi eza bokonzi oyo peuple apesi alors peuple ye moko nde eleki na bakor te ndenge bato bakoloba ke non ekomonana na misu ke oyebi ndeko ngai nayoki mpe masolo loba nayoki mpe masolo nayoki na mindele bazoloba ke non badoute ebele tobanda yoka na élection na Congo mais lorsqu'on nous dit que l'IDPS a triché ça ne passe pas mais l'IDPS va tricher contre qui yo nde ovandi wana na mboko yo parti nini yoki kotelema na norme moko ya transparence etie candidat o IDPS etie ye a gagné na ville nini yo oki kondema eloko wana non nous sommes dans la règle des choses accord moko ezate élection esalemi nous constatons qu'il y a des tractations il y a trouver majorité na parlement ezanga munini ba institution ekobana ko se mettre en place et puis okomona ke Mobeku ekozala effectivement likolo ya moto nyonso Mobeku ekozala likolo ya général ekozala likolo ya ministre ekozala donc soki omeki neti ozosala po accord moko ezate. Ce qui est encore exact, pourquoi c'est ni à Boya qui peut publier par province, province président de la République, candidat président de la République, moto songola qui autant, moto pakala, qui autant, mais batuba koluka baye badeko na ngai mwana ko. Papa, nga nazalaki na cour constitutionnelle. Voilà. Nazali moko ya bavocat ya UDPS na ndeko président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là, on a sepelaki pe na musala ya cour constitutionnelle ba fongola ki télévision ba lobby ba journaliste nyonso bokota ba tie ba caméra du début à la fin ya procès wana ba bengisa ki pe ba expert aseni ba yaki bino nyonso boyoki mutuna na réponse moko batunaki tango tokomi esika ya ke baninga babimisa ndenge Mobeku article 74 elobeli requête na bino efo ezala accompagné na bapreuve ozo réclamer nini lakisa bapreuve yango wana bango bon ndenge bazali na makambo na bango ya campagne à l'américaine tango bango bazosala campagne à l'américaine na bango bazolouer bavion bazosala wana maître Jacquemain Chabani na babiso bato ya commission électorale permanente à UDPS toza na bazamba na gungu na idiofa tozo former ba témoin pour bazala na ba bureau à vote bayeba nani a gagné te wana bango bazosala campagne à l'américaine bazosala ba spectacle na bango bakende boye machine à voter ezate bakende boye bozwa bulletin makasa botia bakende boye na 2 jours baye ko banda te to sa élection wana biso tozo kende ko tiaka ba témoin esika na isio na wamba na wacha tozo kendaka na isangi to kende ki santu inki sipatua ko tia ba témoin sikawa biso bolobai ke tozali na mosolote bino nde bozali na mbongo botie pona ko tia campagne à l'américaine ya ko futa ba témoin bozali na yango te esika kura senga ki bomema ba preuve bopesi sikoyo olingo senga lisusu nini makambo nyonso bakomaki yango na requête na bango
balakisi bango ke awa bomemi boye te awa bopesa preuve boye ntango eleki ntango ozoloba oyo ya reconnaître oyo ya reconnaître bato nyonso oyo bazalaki na mwa duta moke otala baambassadeur otala bapays étranger balandi procès wana en direct nayoki kutu baambassadeur mosusu balobi non cette cour a des juges matures bazolobela yango mpo na nini biloko ezalaki polele awa cour esi epesi yo moko olobi yango awa omonaki baavoka mibale batelemi moko boye bazokomante arrêt à cour bazolobaki cour eyebi koloba droit te olandaki bango te nalandaki bango méthode de ezalaki wapi voilà mwana Congo tokende mbangu parce que bato bakolobaki eza accord pourquoi parce que boprotéger régime outi kobima na monoko bato IDPS baloba su mabe ya Kabila te Kabila sokosimbi Kabila bakombata babimi bakomi koloba bakomi ko défendre voilà pourquoi bato bakoloba ke non place wana accord eza parce que tobi IDPS ya IDPS place mabe ezali lelo IDPS akomi ko protéger mabe IDPS akomi parce que il y a autant de personnes au bas pouvoir à l'époque pourquoi parce que injustice ezalaki ba bloc belé salamaki mais aujourd'hui l'IDPS allié avec FCC IDPS akomi avandi un peu bata FCCP bavandi voyez pas que place wana iki kezande kolanga imola na émission parti yo komona ngo ezali union pour la démocratie et le progrès social bato belé balanda kama kamuté mokolo ndeko Kinke Mulumba aye ko adhérer na accord ya cash oyo président Tshisekedi na président Kamere basinyaki wana élection kutu nanu salimité ce qui me landi discours à président Tshisekedi a rappelé kindeko Kinke Mulumba ke awa epana biso rankine ezalakate lokunya ezalakate ndengo yeboye okoti na famille mabe ko utande epana yo ayebisaki ba combattant ba vandi wana alobi biso bokonzi tozali kozwa ezali ya vengeance te tango tokozwa bokonzi wana moto nyonso akovanda na mboka na ye tozwa bokonzi te ya oyo akima boyo bakanga boyo tango bato baza koloba tokende malembe tango tosalaki rassemblement wa na bandeko Moïse Katumbi ba milliardaire tosalaki rassemblement wa bango nyonso baye bakoti moto moko te alobi ke IDPS asangani na bato baboma asangani na oboye mpo nga nayebi ke ndeko Pierre Lumbi ndeko Moïse Katumbi Olivier Kamitatu balie manda ya ndeko Kabila ti na suka nango na 2016 ye moko ndeko Katumbi alobi jour mosusu abi avant 2016 Kabila était un très bon président bolingi Félix Tshisekedi akanga Kabila atia na boloko tokende ti na suka logique akanga pe Jean-Pierre Bemba ndenge akomandita torture makamususu na marche c'est 1+4 déclaration à ça akanga pe Olivier Kamitatu pour azaka na gouvernement na ndeko Kabila basala pe rébellion parce qu'il n'y a pas de guerre propre akanga pe ndeko Moïse Katumbi pour makambo belé salemi oyo baza ko condamner ndeko Kabila lelo salemi pe na Katanga pendant que yazaki gouverneur torture escroquerie à bien privé makambo belé akanga bato nyonso atika moto te wana sikoyo kotikala kaka ke IDPS ye moko etikala po bato nyonso wana batia misapi na bango na bosoto wana nyonso elati mboka na biso yango tolobi basilicité lokola basilicité bato baya oyo asengi ke bakanga ndeko Kabila apesa pe bilan moto na moto po bango basali mandana basilisi bango nyonso ndeko Pierre Lumbi directeur de campagne ya Martin Fayulu azaki conseiller spécial en matière de sécurité bakoloba makambo kasho aner makambo boy ayebi yango nyonso ou bien alinga yebisanga ke torture na bakasho wana ebandi kaka après 2016 te wana ezali hypocrisie IDPS ezosala politique ya hypocrisie te nous sommes des hommes capables ya s'assumer tolobi ke eza politique pardon te
eza politique tolérance te tolobi ke eza politique ya non vengeance wana elingi koloba te ke justice ekosala mosala na yango te ntango ordre ekozonga na institution judiciaire mosala ekosalema mais awa bayebisi bino ke oyo ya kobandela nde ekolata ye soki boyebi tokanga kaka ndeko Kabila boyebisa biso programme na biso efo bandela kotonga baprison ebele po tozwa bato nyonso basala guerre na RCD baboma bato bapia oyo basala guerre ya MLC bango nyonso oyo basala bango nyonso bakota na baprison wana tokosala mandat mobimba ya kotonga baprison. Congo président Félix Tshisekedi alançaki plan d'action pendant 100 jours, mais on dirait qu'il y a qui place à saluer en public. Par c'est comme si a exposé gouvernement au gouvernement sortant moi na Congo parce que toyoki banzembu toyoki bainjir toyoki donc yo bisanga que président de la République ayebaki que peuple alingi bato wana te c'est que baza conscient que peuple alingi bango te tant le président azozwa ba membre ya gouvernement alobi tokende représenter programme d'abord il faut vous féliciter pour et bandeli ya transparence ya wana po eza te ke moto ala moka tongo po aza président botongao bobukao te détournement mosolo ya mboka e bandelaka place wana ya kotongaka bitongela désordre olamuki osali bote alo ayebisi bino na 100 jours tokosala boye tokotonga eloko boye tokosala boye ntango sikoyo bino boza bana Congo boza bakongole bogere mboka bon le bakete ameni biso kuna po bafinga biso c'est que boyebi ke boza na problème na kanisa ameni bino esika peuple na bino bogere kitoko azali po bozwi mpe majorité ya makasi na parlement c'est que peuple alingi bino mingi président azaki rassuré que peuple alingi bango mingi po apesi bango mpe majorité ya makasi na parlement sikoyo bobimisaki ye amemi bino kuna po bafinga bino c'est que boyebaki ke bolingami na peuple te wana eza diversion nga alingi to le belande essentiel oyo président akendaki kosala président a présenté programme moko réaliste programme moko détaillé programme moko ya mayele po alakisa bino ke désormais bakotongaka lisusu te selon sentiment mokonzi bo asombi lopango boye na kaluka ale bafongola balabala batonga po lopango na ye koma mpe na makadam te mokonzi atyeli bino programme d'urgence ndenge abengi yango ekosuka na programme d'urgence te mosolo ebimi se dit clairement ke mbongo ekobima esika boye eza maloba te topesani 100 jours totala ndenge programme wana ekose réaliser en plus yo moko olobi awa po makambo akozwaka lisusu mosolo ya leta kobendaka boye pembeni eza mosolo ekozala donc programme wana ekose réaliser bapeuple congolais batelela nde mokonzi apesi maloba na ye. Voilà, est-ce que bato bakozele pa mokonzi stabilité pour la bato nyonso to bato bakozela mokonzi soki mwa libulu moko esali mokonzi président de la république akiti pour la libulu mais stabilité ni kolobani bato bakozela moi président kotaka ko bakosala ba action mais stabilité ni kolobani stabilité ni kanano ngai natangisaka na université de Kinshasa homme Vatican ya bana classe ya basi ezwaka moto naza nano étudiant nakomi assistant nakomi lelo professeur moto wana ezika homme ezika moto ezaka kaka lolenge ezali wana bongo ntango président akei kokuta pavillon hôpital ezali moto abongisa asali mabe ou bien zela une route d'intérêt national de survie d'ailleurs ya Kinshasa mobile et bukani d'abord yeba ke balabala eza ya bourgmestre te nayoki bato ebele bakoloba non zela na expliqué nayoki bato ebele bazoloba non il fallait bourgmestre akende te balabala eza ya bourgmestre eza pe ya hôtel de ville te eza balabala ya gouvernement c'est une route nationale etali kaka
gouvernement de la République. Awa toza na gouvernement moko démissionnaire oyo ekoki normalement ko poser les sous ba acte o ba benga acte créateur et extincteur de droit. Mokonzi mboka a agir dans l'urgence parce que le pays ne peut pas aller en vacances. Bato baza ba besoin chaque jour a ke komona ye moko na miso. Aïbisa pe bato ke bizalele ba pesa ki 120 000 bino boke bo bami bami na 50 000 boko kangama. L'exemple vient d'en haut. Mais pourquoi on ne peut pas apprécier ça? Bolo ba ke bourgmestre ken bourgmestre tonga balabala ya zela d'intérêt national. Ça c'est une route d'intérêt national. Les bourgmestre bato belé oyo ba yebaka makambo na te batunaka. Avant que ça la déclaration mon sous ces actes côté. Voilà, merci beaucoup moi la Congo, Toyebi Biso Moko, président de la République, parmi discours à lobby pe mingi pour améliorer salaire pour conditions de vie à la policier na biso na militaire. Mais à quand pour réformer c'est réforme parce que sur le talibé qui est à Makasi on a la katine de Konama. Il y a des policiers au baye birol na ba monter à protéger motona ba bien d'où et ko senga ata recyclage de Konama. Est-ce que ko senga kaka il faut na lobby bo so ko sengi nyonso wana za kitoko. Mais na moni recyclage ya makasi ezali sanction. Pourtant, vous avez policiers au salle formation. On présume que c'est la formation. Tant que vous tirez dans la classe na campus à Lubumbashi, basani. Bakangyo, batio, liboso abar, juge à Sambisio, bakondamé yo. Est-ce que moi je suis au bandela? Alors ça la moté. O ba beti mandu kuna na chikapa. Kozwa kama sasi ya l'État. Bazo bossa na ke peuple la moneli passe na mbongo wana poisson ba masasi wana. Pour na battre la biloko na ena bomo ya bato beaucoup mo betaka yango likolo bizale la kala oyoki président bongisi a foot pour revendication za droit mutunyos mais za ko lebate ke tango revendiquer na infraction na kati batika ngo ko futa mokonzi mboka a futi mais oyo basali ko betaka masasi ko sécuriser bato ko paniquer bato bana mike balali baza na classe ba musu na hôpital ba paniquer mboka mobimba ko bembisa munition ya mbula matadi wana yoki ke mokonzi azo sekate makambo ya ko sakana kali susu na biloko ya ba bien public wana ozalaka lisusu te. Donc ko bongisa ezali réflexion ya ba hôpital ezali au moins mokonzi akoti na bakan kokolo na bakan nyonso na tali alobi tokotonga ba école bana ba soda pe baza na bato ezala ko tala te so moins mwana soda ou bien tellement la moko impoli na balabala o ada impoli ko la mwana ba soda te soda zali fonctionnaire à l'état au moins que démarche à mokonzi bandeli esika wana batongela bango bitelo batongela bango pe ba école ba maternité à kitoko et kolanda ba logement na bango pour soda za fonctionnaire à l'état là tapé bien temps azo kende ko défendre mboka ndako tikali kimia. C'est ça le réalisme. Siko bolinga sani et le reninsus bilan à un mois na yoki mingi te kolobaloba pour na monique masolo ezate bilan attaque bobo sani Équateur mais moi na Congo to mekana ko beta moi lisolo yebake Équateur tango mokonzi alobi akotia babaka akotia ezali na Équateur. Voilà, merci beaucoup moi na Congo balabala ya zongo nzela monena zongo te akula ekotongama mpona biloko ekota. Merci beaucoup balobi alliance cash FCC babi FCC a dominé Makasi, FCC a eu monopole. Voilà pourquoi même moi, la Congo a proposé comme Premier ministre Joseph Kabila. D'abord, Joseph Kabila. Alliance cash na FCCT. Alliance bavon na signé alliance. Oyo ezali mariage de circonstances. Ce que l'andi émission beaucoup batia quand le cas qui n'a jamais allé ça la photo blanc na télé 50 il y a 10 ans mokonzi mboka zolo bake un jour ce qui peuple a décidé biso na PPB to gérer ensemble to kosala ngo jour wana yango voilà
moi le Congo au président de la République à Kolobabé qu'il fallait que la maman discuter surtout à Italie l'élection ya ba sénateur na ba gouverneur parce que ayokaki solo ya kanyaka ekobeta na makasi bino ba député provinciaux bokosenga ka ba mosolo pona ba élire bino hors temps bino bokendaki auprès ya base ya population bobse bango bo voter pour l'autre mbongo te mais bo voter motu mais yiki keza est-ce que c'est possible que élection aujourd'hui se préparer déjà d'ici fin max il y a moins de max ils ont la mode moko et ça la makate moi te élection ça de makaka na mode na yango ya second degré mais eloko ekosala nga pasi ezali nini bato belé o bazo se plaindre à makambo ko pour nga nazali député provincial nazali député provincial mais tango yo to kana bien oyebi ke élection esalemi ba indépendant bazwi ba poste te lokola ba député provinciaux yo parti na yo wana ezwi ba candidat te omitié candidat finalité ezali alors elingi koloba ke bien sûr ba député baza est-ce qu'il faut qu'on vote comme on dit tout mandat impératif est nul. Ba député baza na liberté na bango ya ko apprécier bato bazo mona liboso na bango wana ezalaki parenthèse mais na moni ke makambo wana elobani ezape mosika na vérité te na yango président na logique na ye ya oyo alobi ke akoseka te na makambo ya corruption akoseka te ntango moko na bato wana akokwea na motambo wana ekozala message ya liboso mais namoni kaka ke ide mokonzi apesi ya ke tomeka korefléchir nde nini ya koreforme baélection wana mpo topesa mingimingi pouvoir na peuple eza bien mpo okomona ke yo bavote sénat na corruption sénateur na corruption ntango okokende kuna na sénat oteki mpe poste wana otekeli mpe moto moko mpo akoma président ya sénat otel ti na constitution bazoyeba le président de la sénat en cas de vacances remplace le président de la république donc osombi mpe mokonzi ya lolenge wana peut-être mpo oke opesa bato 1 million de dollars population ata moko te aconsentir nango eza bien te nango namoni ke fo logique oyo mokonzi alobeli wana tomeka kotambola nango totala soki ekokende bien kozongisela kaka peuple souverain ye moko situation wana aponaka basénateur aponaka mpe bagouverneur bien sûr que sur le plan ya légistique ekopesa mwa mbilinga mpo na responsabilité ya bagouverneur devant assemblée provinciale tout ça eza makambo moko oyo baspécialiste il faut bavanda mpe baexamina yango nde nini ekolekana awa outi oloba likambo ya ndeko Nemi Mwilanya qui a proposé ndeko Kabila lokola premier ministre d'abord nayoki yango te namoni yango nanu te mais nayebi mpe ke yo moto oyebisi nga yango tokolandela me ndeko Nemi Mwilanya ayebi bosengi ezobangisa nayebi so ekobangisa moto te ekobangisa moto te mais nayebi ke ndeko Nemi Mwilanya ayebi mpe bosengi ya population congolaise eloko population asengi na biso ezali nini mbongoma eza mpe ke tolobi te ke bato balongwa mpo d'ailleurs ndeko mboko ezali koya ekobangisa bino nyonso lokolo vandi bo bakobenga yo yakawa yakozala ministre olobi te wana bazolukelanga problème na kolinga yango te omona biso bamosusu tokozonga université tozotangisa na kimia nyonso mpo na nini oyebi ke kuna soki obendi 100 francs bato boye bakotia yo kwa oza mokangami donc kiministre ekozala lisusu plaisir te lokola eza lelo okende mbongo leta ekomi lokola tiroir ya ndako na yo privé obenda boye osomba boye okende boye okabola baterrain boye otonga boye qui ministre lorsque le président vous parle de la moralisation de la vie publique ministre akoyeba kolia salaire na ye alie pe salaire na ye soki osali mission mokonzi alakisi exemple
ozongi odéclarer dépense na yo te en tout cas osimba te na yango eloko wana okomona ke mosolo ekokota na caisse na trésor public bato bakofutama po omoni corruption ntango alobi président azo-insiste eza gangrène corruption ya monene ezalaka te ya moke ezalaka te ngai nazali natangisaka na université corruption mpe ezali kuna bateki point mpe bazali kuna na bauniversité na biso yango komonaka bana bakoma osisa classe kokoma yebi te kotanga yebi te français ya malonga koloba eza te raisonnement ya cohérence boye eza pe te eza biloko oyo bokonzi oyo ya UDPS ekolandelaka ti na 1 franc na yango wana nga namoni bilongi ya bato ezokamisanga te ata batie nani na poste boye aza moto moko azali na bokonzi ya sika oyo yake la caisse de l'État est différente de la poche privée. Tout le monde a un peu de Kabola, quand il faut ça, tout le monde a eu il faut déjà presque na souka mon Congo, mais tant ou déjà sanctionner et pas américain, sanctionner autorité à Katiamboka ou bien problème na ko na nanga sengi ou sanctionner. Est-ce que ils ont accepté eza insuffisance na bino ba eboza na bokondi? Yango nde bango ba ekotala ke parmi bato oyo bayi na mboka Congo bato yiki bazali ba américain ba ko sanctionner eza insuffisance na bino. D'abord yebaka expression bozo benga sanction parfois toye koye bango mikolo na yokaki kutu moko ya baene na biso akomaka livre ya munene ake kuna lobi ke ba sanction na eza illégal. Bon na lingi tozwaka mwa tempérance tozwaka mwa tempérance moke biso to signa convention moko babengi convention Nations Unies ezolite na makambo ya corruption bamboka pe ebele esignaka yango ebele nani baratifie yango te me baconvention na biso bato toyekoli droit international ezwaka forme moko coutumière ntango bamboka ebele basigna yango ata boye koratifie yango te convention na elobi bongo ke moko ya mboka moko boye oyo akoyibaka mbongo ya leta akende kobomba esika na mboka mosusu soki mboka wana eyebi ke mbongo wana bayibi to mboka wana ezomona ke mbongo wana eza flou soit euti na source moko illicite enrichissement sans cause enrichissement illicite blanchiment de capitaux oyo oza muteki jamba ozwi mbongo ya jamba oke kuna osombi bandako otongi mpo bando ozwa loyer oyo bakendaka na baloyer na ngai donc osokoli mbongo ya salite ekomi propre soki mbongo wana euti na détournement ya badenier public mboka wana ezali na droit ya kokanga yango ti mokolo lumière ekobima awa balobi ke so moto akoti adéclare biloko na ye na cour constitutionnelle soki abimi mpe adéclare tokotala sikoyo bandeko na biso oyo mbongo na bango ekangami kuna bamiliare ekangami ntango sikoyo tokofongola liboke wana totali ndeko yaka yo balobi eza na 5 milliard kuna bakangi yango ya mbongo na nga bakangi totali mboka wana yo okangi mbongo ya mwana mboka na biso boye okangi bon ndeko lakisa biso nanu historique ya richesse na yo ozo comprendre tango historique wana ezali clair te yo ezalaki enseignant na campus lokola ngai avocat bon tomoni ozalaki boye 2 ans après commerce te investissement ya soki nini te okomi milliardaire oke kotia mbongo wana na États-Unis yo eza kuna 3 milliards mboka mobimba wa eza ata na 3 milliards te ya budget soki otrace historique wana bien te gouvernement congolais ya biso ya président Tshisekedi ekosala dossier po esenga mbongo wana ezonga na trésor ozo comprendre ezongi na trésor ndenge wana ekosalema nde basanction oyo bozobenga basanction ntango balobi corruption
Ce que autant il communiqué il y a d'Américains, lobby, corruption grave, enrichissement, tout ça, tokotala. Voilà. Pour le gouvernement, comme ça, là, il y a la commission paritaire. Très bien. La commission rogatoire plutôt. Commission rogatoire, de colandela dossier, on a posé déjà dossier judiciaire presque fongami. De colandela. Kangimbo, baninga nandeni. Oui, sanctionner bango pour la nini. Pour ceux qui les aga, ceux qui battent moussapina bango na lokomoko ya bosoto. Bisoto, makamwana yotala bisote. Ou bien ceux qui te montrent que ça, infraction moko oyo, justice na biso essayer de définir les na compétence na yango. Tokomeka moi nini tolongola bango kuna tosambisa bango ekosalema. Mais en attendant, batike la gouvernement, batike la président Félix Tshisekedi temps ba dossier nyonso wana azolandela ngo soki oyoki sika nyonso akoleka. Moi c'est ça qui m'intéresse le plus na discours ya mokonzi ya sika. Corruption, c'est une gangrène, c'est un cancer. Voilà. Tala mboka ndenge komi bato bazo bonga chaque jour. Bazo tonga banda kwa minene l'état zo kokomaka locataire koleka. Très bien. C'est normal. Voilà. Merci beaucoup Mwana Congo, honorable Jean-Claude. Ndenge ondimi invitation na biso. Ande na pesio botoni na sepeli lisusu koyakawa. Voilà. Kaka nesi la lobaki mission yanga eza baleine baliaka ye na mokolo moko te ndambo nde baliaka baleine botikolia parti ndambo ya baleine ya côté ya cash epa ya Mwana Congo na kombo ya maître Chilumbaji Jean-Claude oyaza rapporteur ya sept ya côté ya UDPS. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Et puis voilà, et puis azali député provincial côté ya Kasai. Tokutani Mokolo Oezoya, toujours sur canal Mercure Télévision, la chaîne de tous les vrais Congolais. Merci et bye.